moyen pa ya lisusu na bela ezate parce que zuma na minute zuma na yebisa bino akomi ngembo zuma za ngembo magazane kuna na es biso ki les abakuki kuna soi disant mais zuma la minute akomi ngembo lelo ala moni sarato la aye na sarato la osaka madame nani bobongoli maloba te bokobongola maloba ntango bandeko misusu bayaka balobaka te kuna eza association ya bapele ya balesbienne abwe mpa na biso mpa na biso mpena mpa tata na nga na mama na nga bango nyonso balobaka bango bafrançais ata omoni moto akonda a moke awa alobaka na ye français siko nga mono ya liboso nga kasi yokanga ti Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission Kusiro qui est présentée par votre humble représentatrice Chancé Siana. Moi, Nasuka Yabasongi Songi, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là encore pour envoyer la bino. En tout cas, ma solo est Kitoko, ma solo Yakaf. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, ils ont un peu rock, donc ma poussière, bino mo boibika andini salaka. Événement, Ezakaka, mon compte. Le 29 mars. Voilà, mesdames et messieurs, les gens qui sont dans qui sont dans le lobby qui est dans Kosoli et puis dans Beveni mais ça le 29 mars. Na Kosoli et puis na Bandeli Bissoussou. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bosaka Bisso na Katia na Bino Cher na Bisso Actif Final Télévision. Merci beaucoup à Nababone na Bisso Nyonso, merci beaucoup na Papa David, merci beaucoup na Elena David, Princesse Davina, Ika Mamelina, Chimène Manuel, Fifi Tamba, la Louta Klaes, en tout cas, vous en a tellement aimé, la maman chérie, maman Gina Mabiala, vous en a maman Annie Poutou, vous en a tellement aimé, maman bébé, mais la famille de Bota, en tout cas, vous en a vraiment tellement ébélé, mesdames et messieurs, Koto na Kinshasa. Merci beaucoup à mon vieux Serge Vite à les bijoutiers. Merci beaucoup à mon habillère chérie pour aller Lissoumpa. À maman Julie encore, maman Julie, maman Mokondi. Respect na yo maman Julie, maman Mokondi. Donc c'est la tipa pour l'interne na Kindarakuna. Et pas maman Julie, en tout cas respect na yo maman Mokondi. Bah respect et belé. Merci beaucoup à l'établissement Giante Jonathan de Best na Iska Wap Manza Kalanga et Simba Maka. Solo ya pédicure, manicure, les alaka kamana donc adresse ezaka kamoko avenue Landou. Référence et ça témoin de Jéhovah wana et ça en face c'est témoin de Jéhovah en tout cas so komi wana okozala décider pour na manzaka na yo pour na makolo na yo. Voilà, merci beaucoup à mon ami privé balobi ya loa ami ya commande ko plan sina bo motema ya batte tonton jusqu'au débouti là Nicolas Zozo ma banga kilo mais moi no yo. Voilà, merci beaucoup à mon papa héros de l'ombre qui est les boss. Merci beaucoup à l'ingénieur Mitch la caméra et puis Nicolo Nazo Simba mon gros plan mon raison singa moi sima dans bozo consommer na bandenge nya sur la bandenge mpandi na bandenge liboso na bandenge ni la bozo mona vraiment que koto ça va la rablo koto ça grâce à ingénieur Mitch. Voilà mesdames et messieurs, mission la mission et bandi boeto retenir que événement ezara moko. Événement ezama encore le 29 mars. Le 29 mars ça kana événement moko. Bellevue TV et Koki Bongo 7 ans. Donc, 7e anniversaire, il y a Bellevue TV. Ça, c'est fait. Bah, le 7 ans, moi, la botami, à côté maternelle, la 6e maternelle, à côté primaire, 2e primaire déjà. 7 ans. Pourquoi pas tout fêter? Bah, mourir, c'est le cinéma congolais. Pourquoi pas tout fêter? Le 29 mars, wana événement wana. Et kozala wapi? Bandeko, ekozala na showbiz. Ekozala bongo na showbiz, ekobanda à 14h, aussi là-bas, 22h.
Ba 21h 22h déjà et sili déjà tant batie bongo biso moto yebani ba congolais na ba congolais to sala kana na non respect ya air eloko kozala ba 10h biso to pe na 12h. Donc yango wana batie yango bongo en tout cas bandeko na nga bino o bolinga komona tonton Pierrot, bolinga komona mama Kalunga, bolinga komona mama Moseka, bolinga komona mama Marie-Jeanne Bololé, bolinga komona mama Top, mama Milo mère 50, mama Annie. Futa $30 na yo fanda na VIP. Mona mama Annie, mama Milo, tonton Pierrot, tonton Da Costa, tonton Vini, et moko madame Belvi Kandi, Kenny, Tegra, Davina Apwa, Linda. Futa $30 na yo mona ye en face na showbiz le 29 mars. Bandeko bongo mpona biso mpe oyo mpe tozala na biso nango me tolingaka na biso te bato bayeba tofana na biso kaka na place kaka eza $10 tobosana te donc showbiz ezalaka plat na bato bafandi liboso na biso bato tokofanda na nsima atuka tomona ka ndenge moko $10 eza $10 na $30 $10 na $30 yaya oko tokofanda à l'aise wapi le 29 mars wana bongo bandeko na nga avion wana tozomona avion wana nazolobela mikolo oyo surprise eza na kati ya avion wana surprise eza nini bandeko mpo mona surprise wana babetela yo lisolo te soki mpe madame Belge asombi avion en tout cas tomona oka mokolo wana soki mpe avion wana ekomemela biso baartiste mosusu baya na bango tokomona ngo kaka mokolo wana yaya bainterpretele yo mabe te bainterpretele yo te avion wana mpo yeba secret nango esengeli oya nde na showbiz oye na showbiz okomona secret ya avion wana. Voilà, mesdames et messieurs, tobosana tete tozobeta lisolo ya événement koto pe na chante sabongo na film na biso second choix. Total à second choix. En tout cas, ingénieur sokoza même langage nanga otela biso parti moko ya second choix bandeko balandi batala vraiment pour ba se retrouver nga na lingaka émission nanga bandeko nyonso ba se retrouver ba Dina Love ba Dina Chou ba Pesha Love ba famille Bota mutu nyonso alingaka cinéma alors se retrouver na kati ya actif na télévision en général en tout cas vraiment olekisa ngo pesa la kitoko makasi Oyebi abeto toboyi na biso makambo keshe bino Dieu pardon kaso mponi makuta onimate keshe bino paso nomu tumbe keshe bino sika makambo bakanga biso pamba abeta ça non ça aussi obetete sika baje obetete non ne soyaka ena kanga yi sika butaba tu akesi mazete azama makasi amwasi je amwasi ate di monso kuna kala te ba di monso bana we do teki nana ke wole ka webis ba mo sote kalinga kada di monso no si sa te ba mondi ne yo ngate la kolomfu mu nzama na kolomfu nzama tadi. Voilà, les retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bouti kotala image oyo euti koleka bayaya. La lingina tuna tonton Da Costa azo sekisa depuis komi nini depuis pays nini tselanga ngo na commentaire. Gesho ingange rocambole azo sekisa yo depuis komi nini depuis pays nini telanga ngo na commentaire. Bandeko bon madame Belvi Kandi ba rigueur wana azo sepeliso depuis komi nini azo peso kanda depuis pays nini je m'excuse
tielanga ngo na commentaire film yango wana c'est un grand choix bayaya film ya boye et puis bokoya bolobi ke totrichaka banigérien mpona niki motema mabe ya makasi beki motema mabe ya kovo mama shasha nasali yo nini mpona niki motema mabe ya kovo boye fozala ndoki fozala nde totala ndenge mama top kuna zozo totala mama top andeko tala conseil totala conseil tala conseil na film tala leçon angaye ha bongo tobosana te kuna ma sœur eza bongo na Candy Star ma sœur eza na Candy Star na Candy Star toza bongo na ma sœur bandeko tala ma sœur wana nde eza kitoko makasi ma sœur eza kitoko makasi nayebi te nakokisa ngo na tolongoli na Bellevue TV nakokisa ngo na film nini totala kuna ma sœur bandeko na nga en tout cas ma sœur eza kitoko makasi kende na Candy Star cliquez s'abonner partager enregistrer ndeko ozala desite okozala desite ndeko na ngai nzambe na ngai bafilme aboye ozwa ngo wapi soki na pa Bellevue te soki pa Dinana la douce te soki epa nani Dinana la douce Bellevue Candy sinon mikolo nanu aya mikolo na femme d'affaires nanu atike na bawindi bazozo bakomantaka kaka se bafoto na ye bafingaka ye tala siko réflexion tala réflexion ayaya te mupesha wa Mobutu barespect ebele soki pa président Caleb te soki na groupe Simba te soki pa Cardozo te Cardozo pa zoya malembe ale boya konyanga na biso nyanya na mesana mingi kotala mingi micro boya konyanga na biso nyanya boni boy est-ce que bozotala mabande kuna pa président Caleb eza ba tout près kaka na balaboniste namoni kuna balobi be Caleb bango mpe ba idée si esila wana azwi wana eza idée ya Bellevue ya la boniche mutu na mutu aza na ba réflexion mutu na mutu aza na scénario na ye film ekozala moko mais mutu na mutu aza na scénario na ba TV local na biso awa na ba TNT na biso awa tomona kati président Kikedi Obentingi asali ya bandoki ya zamba kote kuna tomoni Jimmy Konzo asali ya kuna pe tomoni le roi des bestes kutu ye asala na eka ya ba royaume na ye skotolo bani bayibaka nani azoyibana ide kokozala mutu akotala be filmo tenga na kobongola na bandenge na nga pourquoi pas toza bacongolais na bacongolaise longonya na yo président Caleb bienvenue tokebana en tout cas vraiment musala na Sinark eza kaka ndenge ezalaka bandeko bakosa bino te Sinark eza kaka ndenge ezalaka coup de chapeau respect makasi pa madame Bellevue Candy mutu azosala fierté ya scénariste ya RDC tela kasi ko numéro 1 na Afrique centrale ale yo Obélix oyo fandi na kiti na yo oya kofinga ye fo bozami te mama be bandeko balandi na bandeko lobango na ba émission na nga baza na ba problème sérieux moko kuna leza bakuka baza na ba problème sérieux o bango moko bazokoka ko régler te o bango moko baye ko bimisa ngo tina télé botala Zuma Zuma tala no batena bandeko loba déjà que Zuma à comprendre
Zuma comprendre que azo regretter na ba c'est moyen pa ya lisusu na bela ezate parce que Zuma na minute Zuma na yebisa bino akomi ngembo. Zuma za ngembo magazane kuna na SB soki les abakuki kuna soi-disant. Mais Zuma na minute akomi ngembo. Ni abakuki famille bota kuta zalaka te. Ni Dinashu, ni Pesha Love, ni soki nani. Na minute oyo moko akomi Zuma Chou. Bandeko, kofinga mwana etike. Kofinga mwana mwasi abundanaka ye moko na tata nzambe. Na befort ya famille te. Effort personnel na ye moko na courage. A pope a ozaki de akomi lelo o azali Belvi Kandi. Numéro 1. Ya ba scénariste ya Afrique centrale. Parce que lingi musala wana ami pesa tena nzambe liboso. Ale yo ye. Bobandi ko dénigrer bomone bozana boko bebana kaka bongo boko bebana kaka bongo tina suka. Na yebisaka bino awa ya dodi asangisaka te ya dodi apanzaka bato kaka wana bazofinga madame Belvi bakoma kofinga madame Belvi Kandi lelo lobi bazalaki wapi lobi bazalaki ba famille libota lobi bazalaki na bela babane ko travailler na bela tant diable alingaka esika o muninga na ye azali po basanga na basala force maléfique. Parce que esika o lumière ezali ténèbres wumelaka te. C'est pour cela bomona batu misusu bakenda sans raison sans cause. Sotuni bango kaka ye kutu na yo kaka boye. Mais na munako ya ye moko Belvi Kandi ba yo kango te. Donc bato azabolo baponi bakan na bango kuna pe kote bakie ko yamba bango sans le savoir. Ba ebite ki ba o bayaka ko nuire bato. Bandeko. So moni kutu mutu oyo afinga même na mutu oyo apesa ye visa. Afinga na mutu amoni se mikili ya poto. Bongo boni yo. Boni yo. Asano ni se kofingo pe kaka. Afingo pe kaka. Lelo atotala emission Zuma. Tala Zuma emission wuti ko sala bandeko. Bobino mo botala emission wana ya Zuma. Bino mo botali Zuma ndenga zolo bale. Tango bandeko misusu bayaka balobaka ke kuna eza association ya ba PD ya ba lesbienne kuna. Donc nyonso bango bafinga ka famille bota. Eza ndepa na bango moko kuna lesa bakuka. Bomoni Zuma ndenga ye ko sanza. Bomoni Zuma ndenga ye ko puata. De kuna eza kaka, de kuna eza calcio. Bunda na ndenge na yo basali ba complot na bango contre Zuma, contre nani. Bandeko, eza nango ya biso te mela kota ngo na nko. Po bango pe bakota ki mamba Davina na biso. Yao na kota ngo toke naza journaliste, toke naza chroniqueuse na lobela mutu nyonso. Oazo sala malamu na pesi na beti maboko na pesi longonya. Oazo sala mabe, oazo bebisa sinema na biso na koya pe na koloba. Bandeko totala nde ezo yindela bango kuna le mura ayepe ko répondre. Bon moi teke bo sala soni. Bo sa soni makasi. Ndeti pona nga Pamela Matondo ayepe na leki ayeko loba na nga pe na boyi. Alobi asele émission ma be tukinga nga no sele émission te. No sele émission te no beta ngo maman na kara. Poto pesa ba voisin matière te. Bomoni fi wana ndenga ebisi Zuma bike me bande comme Zuma zo matière Zuma bike ma fou bazo matière parce que trop c'est trop. Kuna na SB mama be moko elekaka kuna na Sabino bozwa idete na ba mama mikolo baza kuna na ba na mike baza kuna
baza na makambo mabe. Se totali mamba molili bandeko eza kuna. Kisongi ezo continuer, ezo continuer bandeko na ngai. Totala lolenge nini bato bazo vivre alelelo oyo. Zuma lobi yango lobi ke lelo obino bokoma ko Zuma fala ko tiande lelo otokoma ko finga po yo po finga yo po bande ko finga tongo midi pokwa yo po finga o finga Belgique andi ya Kemal o ezake moi sana so azana ba nerf solide te tolinga ki to perdre le quoi to perdre bandeko misusu tolinga to perdre le quoi to perdre bandeko misusu ba uteko kene batiki biso pe à l'air zan moi so na nerf solide muto alobaka pena ko ngaye se ba ofinga nga eza ba ofinga bino te ba ofinga ndenga siko ngali kona ngo na kolia pena na restaurant na nga ko batselinga fufu na pondu wana pondu eteka makuna za kitoko bandeko na nga na pondu na likaya na lie penza ko na tondi na nga yake na matina mbetu na sambeli na lali mafinga o eswaki za rambala liboso ya mibale ya misato ya omesani nango siko lelo oyo yo kokotela Belvite Zuma finga kaka Belvite na suka Zuma kozala naître te Zuma kozala naître te avec beaucoup de respect que je vous dois finga kaka Belvite na suka Zuma toi na posa ma finga la yo na famille Libota finga kaka Zuma finga ka Belvite finga ka Belvite Zuma Skoto ebake oto sana 2025 tant bino bo finga famille Libota lobi ki finga sute soki efinga te soki ba porter soki famille Libota ya porter la ki Belgique kandi ba rankine mobwe na ba 2000 beaucoup na 2016 ti 2024 en tout cas tikala ki pena le 25 décembre nyonso ne tikala ki le 25 décembre tant que to comme le 31 na 0 heure pour to kota le premier makambo asika nani bobongoli maloba te boko bongola maloba bandeko balandi to retenir événement ezaka moko événement eza moko le 29 mars côté kuna pe bandeko na ngai bandeko na biso ba réseaux sociaux kuna ezaka kita Karine na Era Ramsey tozalaka na soni tozalaka na bapide bamakambo mosusu esala yango na nkuku tokoki jamais koya kobimisa yango na bakwasa boye tokoki jamais koya kobimisa yango na bakwasa boye namoni bandeko ebele bakoti me nene azalaka na posa ya camarade na ye eza kitoko te ntango biso na biso bacongolais tozolingana te so mutu mosusu olinga biso ndeni tomonaki ajemima kokonzoni ake na Côte d'Ivoire ake na Côte d'Ivoire ezalaki wapi yango Cameroun ake korepresente tant que congolaise TikTok na biso congolaise bandeko atozalaka na haine na ye atolingaka na oye te mais tant que aza na mboka mosusu ake korepresente communauté congolaise yaya beta maboko tia j'aime bien tia commentaire bien poni kopesa neti bato misusu bakoki koloba ta na biso te bakomi koloba pourquoi biso moko no tolingani te na place oyo tobetela ndeko maboko ata mwana mwasi ayebi français te tosoutenir ye kaka salite na biso moko ya pays na biso moko bato tokobomba yango po moto akoya kolongolela biso yango aza te lelo anamoni Saratola aye na Saratola ozalaka madame ti ozalaka madame mama na ngai ndenge oza wana ata kutu ki oyina motu yaya atanke asala eloko moko boye en tout cas kumisa kaka
eza te koyo dénigrer ba français ba nini boye te eza na bato misusu bazwa grâce ya kotanga ebi français mpo moto aloba ngo eza volonté français pene eza volonté omoni eti nga boye mpa na biso mpa na biso pena mpa tata na nga na mama na nga bango nyonso baloba na bango bafrançais ata omoni moto akonda moke awa aloba na ye français siko nga mono ya liboso nga kasi yoka ngai me naloba yango na baplace oyo esengeli nalobi mpena je me souviens ezaki ane moko boye nasola na copine amona na telefone na whatsapp je crois ezalaki appel vidéo nasola na français epi papa biso vraiment atelemi yanga mpe namona na ngai atelemi na nsima jusqu'à ce kabisi nga o est-ce que c'est bien toi natali papa na bia ezanga tala pourquoi bayaya bomoni bato ndeti bacamerounais banani wana baloba mpe baminoko ya mboka na bango mpo na ngai namona bafrançais eza balangi ya baintimidation eza ya intimidation anglais nde sara tola yaya na nga mama na nga oute kosala eloko mo awa ezaki su nini ezaki nini olansaki nini mo awa na félicitaki yo na ye na chaîne akomeli ya mama Sarah vraiment félicitations mama boye pourquoi parce que toza na posa Congo na biso etombwama ntango yo ozoya ozodénigre mwana moninga ozodénigre leki lelo oyo ekomi jemima ya fingi yo fingi mura mpe marata pia kapitaka sapi yango aye lisusu abandi na bamikili ya poto barespectaka bino surtout yo saratola barespectaka yo madame bacontrat kilikili bobima banani ale tolobaki Rwanda ni biso mona tolingani te biso moko nani personnellement boye tolingani te lelo awa ezalaki na Maria Tumba kutu tina moya lelo okotisi susu na jemima mama na nga mama siko bokondima bato mikolo nini bokondima bato vraiment mikolo nini ezosala pasi ezosala swe toboyi te concurrence ezalaka nango na ndenge ya msala me na ndenge ya baparent te na ndenge ya bafamille te eloko nga na telemelaka yango wana na ndenge ya bafamille te bamurada wana bolandaka bango te bamurada wana bazala na baproblème barata bapoto bamona ta poto te bamurada wana mpe nazokele mawa événement le 29 mars ndenge azorate mpe nzambe azwaka lokumu siko alinga alata ni mpo ebanda na ye balataka lipapa alataka nali kuna alakisa babushi nango babushi wana bala wana babushi monga nalati ya bala wana oyo eza lokwa plastique alata yango kaka na chaussette siko alinga alata nini na le 29 mars wana bandeko banandi to retenir événement eza kaka moko le 29 mars na showbiz $10 $30 yo olingaka komona baartiste na biso baacteur oyo bazwa kitoko oyo bazojue kitoko na monsoir oyo bazojue kitoko na masseur yaka en tout cas yaka porte eza ouvert yaka. Voilà, merci beaucoup Nabino Obozili Bakuya Kolandangai, merci beaucoup de Paris et d'autres. Merci beaucoup à mon papa Héros d'Alambre, la caméra, tout ça qui m'ont ingénieur Mitch, la présentation, ça qui m'ont ngai, chanceux Siana, moi la souka, ya Basumi Sungi, autrement dit, chef de la presse. Voilà, merci beaucoup, restez toujours branchés, c'est resté maintenant qu'on laisse coacher sur notre chaîne Active Finale Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.